pourquoi il a mon abinonion so obozali kwanda biso à travers la ville province de Kinshasa, pourquoi pas nabino obozali kwanda biso na la chaîne YouTube Kanaki Télévision. Merci na confiance et fidélité, merci à la grande équipe ya Kanaki Télévision o bazo sala ete bomo na biso na bandako na bino dans de très très bonnes conditions. Et sengonanga ezali ya ko kutana lisusu na langa nzembo ya monene oyo tokobeta na lisolo lelo mokolo ya dimanche na oyo etali ba nostalgie. Un grand artiste et musicien, un grand compositeur. Il est bien vivant. Il s'agit bien de grand-père Bozi Boziana. Nae Toromekana nous ko analyser parcours musical naï. Kombo naye Belonge Mbenzu Ngambomi Benz Bozi Boziana du grand-père. Yé abotami na Kinshasa le 28 septembre 1951. Moi na papa Louis Mbenzu Bolia pe maman Joséphine Maenga. Azali originaire ya province ya Bandundu, marié à madame Fati pe azali papa ya bana. Grand-père Bozi Boziana azali parmi ba principale vedette ya Zaiko Langa na début ya bane 70, kasi carrière na ye eza marqué par une grande errance ici fi lokole pe oka lokole, pembeni ya kondo papa Wemba, pe retour na ye na Zaiko Langa yambo ya kozala compté parmi ba fondateurs ya Langa Star elongo na Evoloko Joker, Dido Yongo Juna Janana, Jengaka Kisangani pe Jo Mali. Aeko continuer carrière na ye na création ya Orchestre Choc Star ya Kondo Ben Yamabo elongo na Debaba El Shabab Janana la sa Carluto pe Petit Prince ou epesa ki enzela ya ko créer propre orchestre na ye anti-choc. Grand-père Bozi Boziana azali musicien congolais le plus compréhensif, azali timide de nature pe alobaka mingi te. Grand-père Bozi Boziana après Taboulé Rochero azali artiste et musicien oyo a réussi à faire découvrir un bon nombre de vedettes féminines totangi Jolie d'État, Moukandides, Betty Bis Pescola Miel, groupe nae anti-choc, ezalaki véritable école de formation wapi, ba musicien de talent bazalaki ebele lokola Fifi Moufoudé, Walingonda, John Olo, Kofi Ali Baba, oyo esalaki fierté nae pe popularité nae. Parcours nae anti-choc, il a connu un grand succès grâce à Banzembo lokola à la reine de Saba, Doukouré, Zakai, Lubwaku, pona kotanga kaka wana. Et Sengeli Bosimba était pona sikoyo, anti-choc ya grand-père Bozi Boziana avec la chanson Alain Boïka, ezali ko évoluer malamu. Pe bazali chaque lundi pe mercredi ko répéter na Kasavubu. Un grand artiste et musicien bae bakaye na banzembo o ya sala pe na ba œuvre nae. Bonjour grand-père. Bande ko babenga kinga penza basinga kinga nayo nzamba sungi tokutani mutuna libose ezali okoyi kopesa biso parcours nayo obanda musique wapi et puis eloko nini esalaki te okende ko se retrouver na kati ya Zaiko Langa parce que c'est émission moko ba nostalgie na bani musique na Mbandaka na Ekin Salipé moi tamboli pe moi l'orchestre après na Bambula Papa Noël na Minzoto Sangela la Père Buffalo après Minzoto na Zaiko na Zaiko après ici Philocole Yoka Lokole encore Zaiko on a commis déjà à 78 après 81 Langa Star 84 Choc Star 86 anti-choc Tilelo. Na bokomi na yo na Langa Star, nzembu nini oyo sala e markayo oyo tango ozoyemba eza penza ko reflecter grand-père Bozi Boziana. To bazem na nga eza moi ebele eza moi 2 3 na Langa Star
ngai mona osepela to bato ba bon nakoloba na la mignonne nalanga na sa la mignonne saki banzembo ebele nasalaki la mignonne nasalaki ata pina réserve batitre mosuku de kimi mais déjà na deux wana déjà. Ntango olongwaki Langa Star okendaki koevolue na Shock Star pembeni ya Kondo Ben ya Mabu na bolongwi na yo okei ko-créer propre orchestre na yo Anti-Choc. Pourquoi otiaki kaka kombo ya Anti-Choc? Comme Anti-Choc eza ngam na pesa te. Comme Anti-Choc eza kaba collègue na bino journaliste na RTNC à l'époque Lukenzo Luansi yene mtu adi donc ndenge longwe na Shock Star donc bosala Anti-Choc Star ozomona yembe apesa kombo wana neto longola Star totika Anti-Choc. Na kati ya Anti-Choc ozalaki na balanga nzembo ya minene oyo penza bamarkaki na musique congolaise oyo basalaki fierté na yo ozwaki bango ndenge nini? Na côté ba garçon en tout cas nakoloba presque bango nyonso Give Jonolo Pauvre Wali Fifi Mofoudé même ata Ali Baba Kofi Ali Baba c'était la garçon comme sous à Bossani mais vraiment en tout cas la tengna baowana. Est-ce que lelo tokoki koyoka ba nzembo lisusu lokola la reine de Saba, Doucouré, Lubwaku, Tembe na Tembe oyo eningisaki penza enguma mokonzi Kinshasa? Pourquoi pas? D'inspiration ezali touti kosala totosala Alain Boyika. Alain Boyika eza sur le marché nakanisi na chaîne na bino ekozala pe Alain Boyika tosali pe Francis Manouana babiloko ba clip wana nyonso surtout nakopesa bino yango de façon que vous sentir niveau ya boulot voilà petit baobenga yango kilelo vous sentir niveau ya boulot ya kilelo donc côté wana vraiment en tout cas la solo ezala yango carré ici. Grand-père Bozi Boziana ozali musicien ya mibale après Tableur Rochero oyo abimisa mwasi na monde musical. Est-ce que basi bazali lelo na kati Anti-Choc? Ngai epa na biso awa webi ke travail Anti-Choc ayebamaka na bafille eza te kutu elikukuma te eza mpenza tozoyemba mpenza na bafille donc ndenge eza wana naza na bafille oyo naza na bango naza na bato baobenga bango bama ya sika ya sika naza na Chico Tandu oyo cameraman mpe akoki kozwa ye mpo batala epuis naza na Kadija azali toza mpe na noye te toza na Pams Ngoma mais akomeli mpe na motu donc voilà donc pourquoi pas awa epa na biso ezali ke il faut bafille mpo batombwana baza na opportunité nyonso tout bachance nyonso tout ezali baosala balide baosala baker tout bazosala donc bakoki loba moni misala musique eza étoile lobaka ezalaka étoile na yo nano pesi te na moment wana mais mpona ngai bango déjà basi baconfirme bango déjà bazala baconfirme bango déjà. Ozali grand formateur ya basi, grand cadreur
na kati ya monde musical oyo abimisa mwasi kasi lelo mwasi nde bazali plus koexploite na baclip na kotika kai kaka bolumbu. Est-ce que pona yo penza conseil nini okoki kopesa? Omoni lelo mwasi na musique ya Congo aza vraiment très nécessaire. So remarquer ba groupe nyonso tout basi baza ezala ba danseuse bazaka basi, ba chanteuse bazapeka basi. Donc cela veut dire groupe nyonso tout lelo bazana ba danseuse ba roza la peta na chanteuse na momoko bien mibale. En tout cas pour ngai monde lelo ezosenga pena kaka peta mibali kaka na mibali non esenga pe basi pe po basala pe. La type sur clip et salmi sur le chimo na moi cité à la de la mamoula ici qu'on a lancé bon on a habité bon mais ça rythme beaucoup n'est que kilelo zo senga avec moi qui il faut dans la peu sexy bon nenga kala pe sur le bien ta nenga kala à ce moment là tu peux maputa wala ta maputa mais maputa moi fina c'était comme soutien là. Est-ce que vous avez toujours à bon terme dans les musiciens dans nous surtout? En tout cas, tous les filles ont encadré dans un t-shirt, vraiment, en tout cas, tout ça va bien, sauf car tout le monde en a pénétré. Mais, bien que scolaire, tout le monde en a cas. Je suis tout le monde en tête pour comme la musique, je suis soit aux États-Unis, joli d'État, tout aux années Kalaming était na Luanda. Mingi, comment on peut dire ça, comment on sait la gospel, musique religieuse, donc voilà. Mais sinon, tout ça a un problème, le bas que Moko a un problème, ou a zone mais sinon. C'est bon, toi, c'est bien. Grand-père Bozi Boziana, pesa biso siko basango en t-shirt. Bozana studio pour betaraba concert? Non, biso to beta. To bima rapem beaucoup. Pour le lot, orchestre belé, bazaka na kati, bazala moka na bakinya, tam alobama ba bima rati. Mais en t-shirt ke bima. Toi na Luanda, ndeli Lubumbashi. On attend Lubumbashi du thé. Tout Abidjan, donc voilà, c'est un t-shirt qui est toujours en mouvement. Et puis, le concert peut toujours bêta. Mais déjà les 13 février, tout ça dans Mbokasika. Et puis les 14, tout ça dans Kinkole. Et pas il y a Boussele, la Zénith de Kinkole. Donc, je m'en ai tout ça toujours dans le mouvement. Pas toujours dans le mouvement. Tozo kende malembe pona koshite, lilobani nonkoki koloba pambate to beta qui porte au fungwela ki biso. En tout cas, tout d'abord, nous peut saluer non merci na ningo déplacer, vous voyez une répétition. Vraiment merci, la félicitation. Canal King. Toujours l'écolo. Vraiment, en tout cas, dans un symbole. Mais éviter, nous avons des remerciements. Ils ont bateau tout, soutenir biso. Ça va remerciement je t'aime Fumu, costume national Nengezali à Paris. JP Loboko, Fizo Kamba, Ramamiezi, Monsieur le maire, Mondomi Flatin pour completo, Céline Piana le bombardier, Bato Brazape Basungagi Biso, le colonel Rémi Ayayus, Excellence Tony Mamba, Mabotratro, Freddy Lufungola, Mokambi à Mongafula,
toza na technicien manager bambota trop baza ebele soki tobi totanga émission donc bao natangi kombo te bambota trop bocontinue toujours kosoutenir bisa. Merci tokomi na suka ya masolo na biso, merci na équipe technique oyo ekambaki biso, merci à toi Freddy Soumaïli oyo azalaki na biso na prise.